Amis téléspectateurs de CongoFrance.com, merci beaucoup pour votre disponibilité dans cette émission d'actualité. Cette émission elle a pour but de développer, enquêter et parler sur la République démocratique du Congo, des Boébi, des dialogues, la situation du Congo. Et puis tout ça en direct, même c'est Boketua Yambo, à Zawana sur place, je m'en fais déjà lui dire. Bonjour, monsieur Boketua Yambo. Bonjour, José Didi Dipumba. José Dipumba, Nazongisi, Lokumu et pas tout puissant, les créateurs de ciel, la terre, Satan Zambé. Le bas qui sait que na pete biso mabele à Congo poto dans l'esclave, il y a ba Rwandais, ba Tutsi, peuple Mombasa, ba komi to komi ba esclave ba Rwandais, il y a ba Burundais, il y a ba Ougandais, esclave ba Congo Brazzaville, il y a ba Angolais, il y a ba Zambien, il y a ba Soudanais. Il y a 19 pays non sont aux dynamiques. Donc, biso ba Congolais musala bisaka. Peuple ndenge nini oyo, peuple mumabazo le lakakak. Tomoni boy, basali boy, peuple nini o ba ko la déterminité. Ya on a lobi est-ce que Dieu tout puissant tamba sala ki mokili na 6 jours. Alobaki ke biso ba Congolais tous à la esclave. Un petit pays lokola Rwanda. Bakota na mboka na biso na 1997 s'imposa piller richesse à Congo. Peuple congolais mosalaka tosambelaka. Je dis pas c'est qui mais dans l'état bapaya batako piller biloko richesse à Congo bapaya ona bakomi riche. Donc biso ka tolelaka. Ya on a zoki sur le coup mais pas Seigneur Jésus-Christ RDC les rois du Congo. Jésus-Christ alobi bokotu yebisa lo ba congolais batika ngai na lembi ba congolais. Batika ngai peuple moko faible en esprit bato sakala na bango na ba pasteur baoka mongo na ngele ganga likolonga Jésus na lobi natindi pasteur mamo lange natindi kizamina natindi lor mbongo natindi matusa natindi ba pasteur po ba konyokola bino peuple congolais fait bakola peuple congolais va la déterminer na esprit. Peuple congolais, il faut le moine rimer. Il y a mon azok sur le coup, pas papa Kimbangu. Nazok sur le coup, mingi pas papa Kimbangu. Pour papa Kimbangu, la création de détermination. Bitumo le robe, c'est bon, que tu as botoza lango, détermination à papa Kimbangu contre ma belge, détermination à Lumbumba. Il y a balé morblot, ma formé Tchebea, Barma Tungulu. Dekodanga lelo oyo, na makamutu kolobananga awa, na kata Congo France de José Dipumba ezali mawa comme on a groupe moko ya ba congolais soit disant ba professeur d'université soit disant ba grade ba mi pesa na ba français na ba anglo bango ba lobaka ba 80 à 70 millions de congolais ba kangi bango en otage o le tolo en otage ya groupe moko ba to ba kangi biso to komi kolela to komi ko vivre na barimer biso dialogue wana bango bakenda kuna congolais que no dialogue na ba rwandais ya nini bakendeki na Sun City to gagner nini 1 plus 4 Jean-Pierre Memba zo touché 250 000 dollars Zaidi Ngoma 250 000 dollars Erogia 250 000 dollars Rouberwa Rwandais tout 250 000 Congolais gagné combien? Ba Congolais basé dans 11 régions, na ba diaspora depuis l'occupation. Diaspora gagné nini, ba Congolais ba na Congo ba gagné nini. Toi na besoin à tous les ramakama dire oh Vital Kamere yewana kei asa mais caméra zo sakana na bino po bo qualité. Caméra zo manipuler bango po Congolais ngo zo décès à vie na été. Toi na besoin il faut qu'on soit décès à vie na biso. Yango tolobi to bois kamakama ya ba dialogue na bangwana et qu'on peut sa biso rien dans le moment où tu as besoin d'un soulèvement populaire, un grand soulèvement populaire. Tu as besoin d'une discussion à la tête. Pourquoi on a besoin d'un groupe de rassemblement? Oh, les gens sont déterminés. Déterminés dans les Cameroun. Il y a ma Cameroun. Non, tu as un peu aibine kotangate aibine histoire ya Congo te arrive police canal bolobine na tongo bona midi a changer bolobi yango basi tikedi
na pesi félicitations na visionnaire Etienne Tshisekedi wa Mulumba na pesi félicitations na Martin Fayulu Olenga Nkoyi Denis Sesanga Franki Diongo professeur Matungulu Ndundu ba groupe même ba Félix Tshisekedi na ba ndeko na biso mosusu Jean-Jacques Kabunda secrétaire général ya IDPS garçon à déterminé lelo oyo ba congolais sont déjà ba diaspora ou bien ba combattant oyo balo ba nzambe merci depuis to bundi libanda mboka tozanga ki relais na Congo lelo tozui bato oyo baza relève na Congo lelo bato ba simer relève na biso conscience côté ba politicien na tika to sangana nano biso noso to bundisa occupation pour atteindre l'objectif. Mais il y a des groupes, il y a des combattants, ça la rôle, il y a ANR, il y a des groupes, il y a des politiciens, ils jouer rôle, il y a ANR. Mais surtout, ils ont critiqué le groupe de rassemblement. Solution, la bino na Congo ezali, la solution. Katolingi batobete, toboy batoboy, tolingi te. Bon, bolingi soulèvement, banani bakotem sa peuple. Pour tout le monde, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, 2001, Ari di police kanamba zoka bomaka musée Laurent Désiré Kabila. Pas comme à la tête à pays na biso, tout le monde yoke combat biso awa na libanda to sai bituma na biso, mais motoye ko sukisa, bato ba sukisi kanamba ezani. Eza groupe de rassemblement. Peuple batele makasoki ba leader bazana terrain. Soki ba leader bazo pesa bato modod ba leader ba peuple a kolanda o leader azoloba yango mona ki ndeko José Didi Dipumba le 27 juillet Congo mobimba bato basepelaki Tshisekedi azongi avant Tshisekedi azonga première victoire ezalaki ba conscience ekotaki na Jeval awa ba politicien congolais basanganaki tina ake basunga pe biso ba bisunga bango mo ba sauver ba pona bango pour la babunda sur place. Mais le lot moni que le 19 septembre, le 20 septembre 2016, bandeko babimi, ba soufflé, na ndenge ba o ba sala kiwana. Mais alors, tout le monde a honoré Ngwanda, a sali vidéo nae, honoré Ngwanda, ça qui humilié, ba makila ya ba martyr, ba ndekona ba kufi, 120. Ye honoré Ngwanda, na zolo ba miso diaspora awa, ya lobaka za la 5e colonne. Ye motalobaka na 2006 n'hôtel président, na zala na Coutinho Fernando, honoré Ngwanda lobaka na juin 2006 à Kolongola Kanambe. Yé motalobaki aza na 200 tonnes minduki abandai koloba makamba soulèvement populaire. Lelo honoré Ngwanda aza koloba soulèvement populaire. Na soulèvement populaire aza na base te na Kisasa. Ngwanda aza na base na Équateur te. Même na Équateur na village na ye aza na ndako te. Ngwanda azali na base na Katanga te, na ba Congo te, na ba Ndudu te. Mais le même honoré Ngwanda a continué bateau baza na terrain ba Martin Fayulu ba professeur Matungulu bateau ba Sangani honoré Ngwanda a humilié ba makila wana oh bobomisi bateau ye Ngwanda a bomisa combien de Congolais et puis à la soulèvement populaire wapi ye Ngwanda bateau depuis pouvoir à Mobutu na tanga deuxième république ce qui peut probablement gars se soulever na la banaï kobuma bato ezali Ngwanda te ya tobi Ngwanda tika ba vantir il faut tika ba vantir to comprendre il faut tika ba vantir ye Ngwanda akena kozwa Museveni Yoweri Museveni o azalaka rebelle na Congo nana memaka Museveni epa ya Mobutu ezali Ngwanda te mais Ngwanda komisa Museveni président Ole, avant la silence, avant le Museveni, nana comme ça comme président comme la tour nana et aider nana le mola pepe to, Ngwanda comme journaliste
lokola José Didi Dipumba ngwanda koma olaza la terre ngwanda koma informateur ezali grande humiliation oyo Honoré Ngwanda aza kuhumilie lelo bamakila bato bakufi yango biso tolobi nde toka biso na peuple mokoli toboya ye parce que Ngwanda ntango azalaki ministre ya défense Ngwanda ntango azalaki conseiller ya matière ya sécurité ya Mobutu Ngwanda azalaki ambassadeur ya Zaïre na Israël mais Ngwanda ntango azalaka ministre ya défense communication à Zaïre ezalaka wapi miko téléphone donc communication à Zaïre ezalaki na maboko ya batuti bongo renseignement Ngwanda sala o babengake père à renseignement ou bien père à résistance ayebaka te kokanga bandoki les mêmes Ngwanda wana mosala na ye kobenga bato ba étranger mais biso pe toyebi ke Ngwanda ana frontière na Centrafrique te amotabangi po Ngwanda adenosaka Kengo Wadondo te donc aza libre aloba o Moïse Katumbi mama ne soka za Zambie toboyi te mais nana azalaka mokonzi ya Ngwanda na tanga Zaïre Kengo Wadondo papa na ye polonais mama na ye rwandais tuchi mama Clara pourquoi Ngwanda adenosaka wana te adenosaka mokolo ya pombo te Ngwanda adenosaka vundao te Ngwanda adenosaka boboli kolokonga te bamambi bulumba te o bamobutisme tu batonami na kata sena adenosaka bango te mpo na nini aexplike biso mpo na nini Ngwanda explike biso ntina nini ye andimaka Kengo Wadondo azala 3 fois premier ministre ya Zaïre etaki Kengo Wadondo azala makila bakongolais te il faut tozala clair tokoli tokoli on peut pas accepter les bêtises tout le temps. Honoré Ngwanda, faire résistance à résistance contre qui? Depuis Mobutu Akela en 1997, Mokomoto Monote Ngwanda a fait l'embuscade na Kanambe na Kinshasa, a tiré la Robert Tata Ransi Roquette. Mais dans le temps de la radio Bendele, Babimisa Rabiso, porte-parole na bango comme na Mokobe on est allé comme Mbisi Moko za Bandaka et puis Ngwanda sengaka cotisation à la diaspora qui entre nos bunda a sengaka que basala mai ba tenue militaire OK Ngwanda azatana militaire moko to akoyoka elelo nana bebisa copie général Munene ezali Ngwanda te bino bato barwandais bakotaka na Congo nana ebaka ke ari di politique alamba okoma président Congo na barubero est-ce que biso toyebaka bango yo likoko roboma mopaya ozwi moto akosala mosala olekisi na radio na yo Honoré Ngwanda alekisa général Munene Honoré Ngwanda akangisa bamekele kala na Brazzaville quelle sorte ya met nani arevesa makamba John Chibangu azo John Chibangu alekisa ya bi Kanambe tala place batola bali bokolo sa bango bambiscade OK tango toza koleka marathon de konanga José Dipumba toza aliaka Honoré Ngwanda aliaka na kati occupation Honoré Ngwanda aliaka na kati occupation Honoré Ngwanda wana asoma ndako ne na France ndako ne ya France basi mwasi na bana bavanda kana France atekaka koni wapi safu wapi azala na bateau de pêche ye Honoré Ngwanda donc Honoré Ngwanda ayeko saka poka ebike peuple congolais comme milité peuple congolais za peuple moko vivre na barimer abiusi barimer ke Moïse Katumbi pesi boketu wayabo $40,000 po soka te chiffre 40,000 congolais to considérer que oui boketu ya solo 40,000 akolia abimisi ya Mozito na yambi na terpele Mozito ate Mozito apesi boketu $12,000 po ebike peuple wana lokwa bakoli na note bakobsede 12,000 boketa kobenga 12,000 ça fait na combat otunga na tali na ki na âge à 32 ans lelo na komi na 50 ans so na kiloteka Congo na 50,000 52,000 na zi na po 12,000 wana Mozito yango le someli nganda ko na Gombe na Mofleri 40,000 ya Moïse Katumbi yango na somi ndako na Mofleri yango na bingwanda ko sakana na ngai te sakana na ba congolais oyo bana kata d'église na yo oyo bazo ofuka melo na ba idolâtrie
ngai na banga ka moto moko te ngwanda na kubanga ka yote po danzame na ngai te tango zalaki ministre de défense na conseiller ya Mobutu otikala komona ngai na bureau na yote sakana na bakongolo baza si faible oza ko manipuler bango. OK. Yango na lobi peuple mokonzi c'est le peuple souverain toza ko défendre biso to ba syndicat peuple makamangwanda il fait to boka yango pembeni komba etikali moko la diaspora toza la ini ba combattant ini toza la déterminé to boto la ambassade tout o ezali en Europe pour to gagner bitumba na biso to biso pe to koli babotaka ngwanda babotaka pe ba politicien la nyonso ndenge pe babotaka biso do biso to kozala ba esclave ya groupe bala moko baboti bango na libumu babimi banyokolaka bato bakotisi bato na l'église lokola ba pasteur ki ngwanda au Congo Honoré ngwanda azanani yanza pa lobi azanani. OK, merci beaucoup Chua Yambo toyoki yo question monsieur c'est ça qui par rapport à l'actualité au na carte République démocratique du Congo. Selon ma information, tout et puis automoni sur le net, c'est que bazo désarmé, les policiers, bazo désarmé la part d'essai parce que soi-disant les mercenaires mon baoti ba Ougandais, baoti Ouganda, baoti Burundi, baoti Rwanda pour baya ko siéger ou bien ko circuler dans la République démocratique du Congo. La preuve année Batouana basoda wana baso contrôler ba la contrôle ebelé surtout na po capable gêne o baso circular na butu et là on y ko lo banan par rapport à information avant de continuer ba question mususu. Merci José Dipumba PDG à Congo France. Ngapi nande na vanda ndeko na mobile na za kolela. Est-ce que na Congo tozalaka na ba militaire ou be tozalaka na ba civil? C'est ça le problème. Ba ex-phase wana armée ya lokumu tango ba koti liboso ba mema bango na kitona kanambe wana kaka aboma bango lokola banjinji le peuple congolais baleki ba soda na fort quelle sorte armée tozalaka na 31e brigade oto benga seta ba soda seta tozalaka na garde civile o bayaka formation militaire en Allemagne tozalaka na DSP tozalaka na Sarma tozalaka na ba unité belé on a eu à l'époque mais lelo eza ko dépasser ngai boketsuwa yambo naza ko mitu na nzambe pona nino tina nga na botama na mabele ya ndenge oyo ba soudanien ba pe mingi te bayeka na camion moko bakoti na kakokolo bazobotola yango minduki bazolongola yango bila oyo ekomi nati ntango bakotaka na 1997 oyo basoda congolais bakenda kotika minduki les mêmes aujourd'hui les militaires congolais bakomi kosala à genoux devant mpe bayebi ke oyo azali rwandais oyo azali soudanais bazoloba anglais bazoloba swahili mais militaire congolais na kakokolo na ka Mobutu oyo ya matete na lemba na Kalwano na Kantati ba militaire rwandais na Ougandais bazo kobeta ba soda na biso tomoni peuple na biso civil babundi na Tiango na Bandal na Matete Yolo Lemba babotoli quand même ba camion ba militaire babotoli quelques minduki mais lelo ba militaire étranger baza ko désarmer ba militaire congolais na ebité o ba militaire ndenge nini bazalaka na bango ba soda ba rwandais baleka ba militaire congolais ba exifase en esprit et puis lelo oyo ba militaire ougandais na ba militaire rwandais ba komi kokota na ba kate ba futi ba gel $100 po balakisa ba gel mususu ba gel tout omoni bakangi wana babomi bango babomi ba gel baza koboma ba gel su bakena bino babomi bino po militaire wana mercenaire ayebi bino te bokosolane na lac ngenini papa abeti yo matias okufi yango tolobi nayebi te ndeko na ngai José Dipumba nayebi te o peuple ndenge nini armée ya ndenge nini groupe ya armée moko pe ba Rwanda yango baza mingi te na Kisasa
tango bomoni ke bato bakoti le bino na kakokolo boza 10 000 so dia boza 5 000 mais bozwa minduki boboma bango bosakana na peuple bamilitaire congolais peuple congolais kaka bakangi babotoli bamilitaire congolais na Masasi mais bamilitaire congolais bakoma basi balingi otelema te tozozilaka bato nde bokozwa biso to bacivile bino mutu boyebi komanye baarme bapistolet bino mutu boyebi kobeta balance roquette ndenge nini bamilitaire ya baétranger babomaka bacongolais mpe bamilitaire congolais baketi na kalo fungola bakoti babotoli minduki bamilitaire congolais bavandi makasi na bango eka epa peuple vraiment yango moni na leki ndeko Joseph Dipumba mpona dénoncer makambo oyo bandeko na biso salisa bandimaka basala armée na kati ya Congo c'est grande humiliation lelo balani basambisi biso epa bacongolais ya Brazzaville epa bangolais epa batchadien epa bazambien epa barwandais tala kala niveau bakadoko mpana kadoko mwana moke bayaka bakoka kobeta Masasi te c'est les mêmes choses lomba 1997 tina lelo bamilitaire congolais bazokola te babotolaka bango minduki na bapaya armée ya ndenge nini oyo yango naseki bamilitaire botelema bopesa minduki wana te mpo toza na besoin na bino na soulèvement populaire bosangana na peuple congolais c'est ça message on akoki kopesa mpo na armée na biso yango wana. Ok, merci beaucoup. Et puis bandeko na biso babundi le 19 na le 20 septembre il y a aucun soutien ya bamilitaire tout bana Kisasa bafandi na bango nie bazomona ke bamilitaire étranger baza koboma bandeko na bango bafandi na bango nie lati likambo eza te tokosuka wapi yango na lobi bana Kisasa merci bozala déterminé bana Tchango bana Lemba bana Bandal bana Yolo bana Kingabwa bana Barumbu bana komina Kisasa Kitambo Delvo soki biso moko totelemi te tokokoma esclave ya barwandais bolanda makambo oyo Kamere kuna azosala te wana ezali concertation ezali babenga ngoni dialogue bazosala sur monologue wana ezali biloko moko bavantire tolingi peuple azala déterminé mbala oyo tobengana barwandais mpo lobi tozwa mokonzi ya sika totonga mboka na biso. C'est ça message oyo napesi na bakinois. Félicitations na bakinois, félicitations na Kulutu Tel Tshisekedi na bagroupe nyonso botinda mbongo diaspora congolais ndeko na ngai Joseph Dipumba na kati ya PDG ya Congo France tia numero ya Martin Fayulu na ya ndeko nani ya professeur Matungulu tia ba numero na bango diaspora congolais botinda mbongo ba soigner bandeko baswaki Masasi peuple nini balingi ka distraction diaspora nini balingi ka distraction botindaka bakamion mpe baboya bino botinda bakamion si bokiti mpe na Kisasa bolingi bozonga bafutisa bino taxi ya $50 na aéroport diaspora nini akoki kochange te yango tolobi c'est fini. Kanambe doit partir dans tous les camps de figures. Arrive du politique, Kanambe doit dégager. Mbala oyo tolingi suli sekite diaspora akoma mille bakombataka bakoma mille poto chasser Kanambe na pouvoir tolingi makamote peuple moko vivre na rimer et puis Joseph Dipumba eloko elekeli ngai ba diaspora ba koti na ba makambo ya ner oyo babeti Kanambe Masasi oyo babeti Kanambe Masasi totala bo Kanambe wana na tongo na fatika et pas papa zobi que tikambo kawana kende peuple diaspora ya France, ya Londres, ya Suisse, ya Canada, ya États-Unis, ya Belgique, ya Espagne, ya Autriche, ya Australie, diaspora bokola. Soki bomoni balbaka muzero ra Désiré Kabila kufi balakisaka ngo na RTBF partout. Soki bomoni makambo na chaîne ya mindele te botia ba rimere wana te bolandaka yango te. Soki bomoni mutazolo ba makambo ya lokuta na site botala ye te.
bote ko publier makambo moko ezanga tina bokoti na GNR mais nayebi ke diaspora congolais aza mire akokoti su na buzoba wana te diaspora congolais akolanda ligne ya peuple mokonzi oyo toza koyebisa bango mpona toganye soulèvement populaire na biso. Ok, merci beaucoup, M. Bokechu Wayambo. Je rappelle aux gens que c'était M. Bokechu Wayambo, ou un combattant, résistant, ou un combat personnel. En tout cas, je remercie aussi toute l'équipe technique de CongoFrance.com. Et puis les propos tenus dans cette émission n'engagent que son auteur. Merci beaucoup, M. Bokechu Wayambo, pour un passage dans la case à CongoFrance.com. Oui, merci Mingi José Dipumba. Continuez Bitumana. Na pesimbo te pas Yaya Edi Bolombo, mais c'est le greffier international. Na pesimbo te pas maître Langana Nina Mingi, camionnette Mbola na Nina Mingi. Na pesimbo te na Engabe Sayo Asoba, beau frère propre. Et puis na pesimbo te na Maman Didi Asuta Makolonge Inda. Et puis le 8 octobre, toza na réunion, grande réunion, toza au Sengaba. Koko Aluozi, Ipo Waiza, Gabriel Katako, Christian Bola, Commandé So, biso tout ba membre ya peuple mokonzi. Toza ko benga pe ba ndeko mususu o bazana France o balingi baya réunion poto ko za bloc pour na bitumbo tozali nango le 8 octobre tokutana na siège na biso France to sala la réunion. Nous sommes déterminés. Toza ko soutenir groupe ya rassemblement ezali tout autour ya Kulutu Tshisekedi et loko toluka kinde yangwana ke bato bazana na terrain babundela biso Nzambe a protégé bandeko na biso bazana terrain Nzambe atia détermination na peuple bazali na Uvira, Bukavu, Goma, Butembo, Beni, Kasa occidental, Kasa oriental, Équateur, Bandundu, Congo, Katanga, Congo, le Congo sera libéré par nous-mêmes les Congolais. Tout contre la distraction, tout à la déterminer pour tout chasser Harry Hippolyte Kanambe, tout chasser Jeannette Kanambe, tout chasser Zoé, Moïse Mwarungabu, Ruberwa, Bizimakara, Deye Ofida, quelques Batuchi, on va terminer la tête à pays na biso, baya kumidie biso vraiment na 21e siècle. Tozomona Rwanda botole biso Congo totikalaka ko priaka ça fait ba bomeli o mwati na ba bomeli o bana na yo za o continuer Jésus Christ alobi aboyi ba Congolais o ya fenea Jésus Christ alingaka bata fenea te alingaka ba guerrier asi apambola bino bolo baka Josué mais Josué azalaka guerrier bolo baka roi David a guerrier, bolobaka Lumbumba azalaka guerrier, abanga liwate, bolobaka Armatungulu abanga liwate, Floribert Tebe abangi liwate, bana atiango, peuple ya king, ya Congo momba babangi liwate bazako fronter occupation. Bongo yo honoré ngwana ko yebisa biso, oh tia biso père, toi tu es qui honoré ngwana? Yango tolobi, bo faire attention na honoré ngwana. A travaillé na ba okipa a travaillé na Yoweri Museveni a travaillé na Kagame a travaillé na mokolo apo na Kengwa Dondo yangona a dénoncer ba Kengwa Dondo te a dia kana Kaleve wana ba travaillé na deuxième république na ba Mugalu na ba Lea Tundu bango tu ba travaillé na Honoré Ngwanda so atika makamba lokuta ata pe faire la résistance à mutu moko te ata faire la résistance na kati église na ye na bato ba doraka ye na kati ya Paliko. Pas la nation congolaise, pas de blague la carte de la nation congolaise. Ok, merci beaucoup, M. Bokechu Wayambo. Merci, Papa José Dipumba, c'est le numéro de Martin Fayou na Freddy Matunguru. Ok, merci beaucoup, au revoir. Oh, merci.